partager. À Viwana, il faut que la CP ait voté. Il faut pas pointer toi, quand on a dit que tu as voté, parce que tu me dis à eux, les personnels politiques, on les a et là, tu es puis c'est ma police. Mais je ne pense pas que police a tout fait. Donc, tout le monde qui a un côté, il y a évité pour dernière émission, est-ce que vous n'avez pas de mots? Avec la caméra cachée, sa femme était sur place avec nous. Quand elle est au bête à Bano. Non, il y a un qui va te faire. C'est pas toi, comme elle est pas ta capture. Tu vas appeler, mais pour ça, elle est de nous. Je pense que ça dit, on va se mettre directement avec. Moi je viens d'arriver. Quand on a ça émission, on va faire la mambo quand de montant à Zagino malade. Nani bazali ko lobela ke bazali ko beta be babeta ki ba menasa ki ba panzi biloko na ye. Okoki ko expliquer biso nano avant que toyoka sangwa liwa. Ni ne sila ibongo leka. Avant que toyoka sangwa liwa ndenge toyoki ezalaki ka jombo ba kotela ki wana c'est vrai. Formation à tous qui a et puis comme l'a dit biso même ata ba 2 semaines déjà avant. Ba kotela ki ba sakaza ki matériel ni so biloko ni et ya mosala et beba. Et après pourquoi tu l'as rendu dans la bio? D'abord, il pensait que la situation est ça là. Parce que le matériel. Si on continue à chaîne, on a moins écart de vidéo. Attends, on va publier. On a moins écart. Après, en gros, c'est pour continuer dans le c'est un homme qui va bien être. Il semblerait que qui va choquer qui va casser. Mais tant que on va dire que bien on de conserver il faut pas que Jombali comme on a la tête pour pourquoi on s'est renseigné avec les la porteur on est pas d'accord moi mi parce que nous sommes moi quand bon temps on peut bien on s'en est aussi fan il y a quand ça les émissions là des dossiers pour ça l'émission là nous on est dans le but pas que Jombali qui on croise avec même moi si na la mission là alors c'est que dans l'hôpital moi tout qui vient va pandisango et elle était pour la sécurité là à bon que c'est quand on y a dans l'hôpital mais pas que après émission à ça qui va et alerter batou qui a allé empoisonner ni envoyer quoi pour être au soulager mais il se met dans retard parce que justement 2 jours on a cette émission là il ne pas que atiki biso donc il a dit qu'on passe on sait qu'on va ceux qui nous dit qu'on va prendre un changement on va sur la sécurité là très important au titre que mutu boye c'est quoi arriver comme ça oh c'était déjà des cartouches de tout non la monde qui va ta tout monde va porter les mains faut pas te soulever la rimer comme avant qu'on va dire comme ça pour vérifier à fond oui est-ce que ça qui ndenge wana ou pas sinon on risque de tomber dans ma cambo les aliments bla 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 mais papa quand je moto qui est en tout cas ça me théâtre boni boni akoma yekubongo ko bila bongo politique akoma ki moi politique to akoma ko sangisa to akota ki na lingomba politique moko nde senga ki lokola ko sangata lingomba politique alobela bongo lingomba ngo mama Rachel la bando limo panisa ya kwanya donc personne n'a qui se ngai na répondre na boui lelo ados ndombasi azaki politique bata maboke bata ba théâtre assez retrouver la politique n'est pas comme député na Sylvain Tanzo takota na communauté kota na parler c'est de faire avec papa Kadjo là va dire qu'on est théâtre là va comment on va politique personne n'a dit qu'on interdit pour ça oh ya ça va dire qu'il m'a pas dit ça on a calé là comment dire Eliezer de même là comment dire voir de même ba to même là on me quand moi quand on dit commerçant on a cassé mon dans les cafés dans la politique ata yitu pour approcher yitu président ata muta pour souper après atiki pour le là après pour la politique donc on chez Ali on a compris la mort pas que tu peux dire qu'on va vérité il faut des révélations très troublantes sur Makunda Congo c'est un peu ça mais to ko ça l'analyse ndenge nini ko ka dernière version ya maloba na ye na émission tout le monde va ko partager les locaux ba que papa ka le mazé ko dénoncer makambo bonga pa tumbi azalaki bongo Zambie pour likamba Congo litende et tomboli makambo no sorti de benga liwa na to senga pe ndeko nowe tiani ake ngota famille ya papa parce que ndeko steli liwa na ni acha kana makambo bla 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 papa de malobi de ka filmera à Zambie ataki a senga mine veter ataki veter au mutalo de ka tumbi c'est pas papa de blague avec non il faut pas te confondre c'est pas que tout même quand tu toi les gars na vidéo ça qui diffuser la chaîne il y a papa Kadjo je pense que la souki merci beaucoup et voilà
Moi, je vais vous balandi. Vous allez continuer à yeba. Nga petit évêque na lobby. Na lobby. Kadi ombo 5 ans ça y est. Kadi ombo asa congolais. De paix et de main. Batu nyoswe sika bozali boyo kangai. Bango shabandu. Babomi muninga na bino congolais de paix et de main. Bande kwa ya Kasai. Na yabisa yo lelo bala la kimiate. Loba ke kadi ombo mutolo kundama na mabele ya Congo te. Soki kadi ombo mutolo na ye kundama na mabele ya Congo. Ah, bokola la kimiate. Mais c'est là, petit évêque. Tolo ba ke guerre et zone entre Katanga na Kasai. Na yebi makambo wana te. Pour la Kalezala ki Congo. Tozana makambo wana te. Guerre à Kasai na nini sila déjà. Tozana nini biso nyoso toza bomoko. Congo nyoso eza Congo moko. Moko tata moko yo mobutu aloba. Loi pour ya tingi pululu. Na yebi angote papa ngana zolo ba makambo ya artiste comédien. Na kota kana assemblée nationale te. Bokende kuna na assemblée nationale bokende kotuna bango. Pota mtokolo ba makambo aloba kakuna e komio bikambu ya ba manette na bango bakitisake luki abisu. Pardon. Dodo kolo bolimbus. Nazana choc. Vie kadi omborok. Avoiti na katanda kwa malili. Oye moko lo ba ko voiti te. Mais lelo ba voiti si enda kwa malili. Akomi poisson azamba lolo. Sunga molimo ya kadiom. Elala te kadiom boza mwana mobali kola la te. La mukata lelo kaka na mort. Molimo no esi ekele. Esi ile baki mabambangu balo bake kadiom babimela kibiso. Zamba lola pambola bino nyonso. Merci. Bonjour, wana toza na cinquantenaire. Papa ibaye ko sala bon reportage pour na koyeba. Bu ya liwa ya artiste et comédien, moi politique ya kotaki na kombo ya Kadiombo. Nde toyi ko koyeba. Toza koyoka que ezali bilinga. Na bende moto na moto ko pesa bongo likanisi yo. Ko toza na kati ya morgue awa. Merci beaucoup. Oui, Amen Ministre TV. Il y a eu quelque chose pour on qui déjà morgue banda tongo. Aux ali bongo moto ce qui parapena la mambi et ali bongo ba comédien. Wali mo pandi sango. Oui bisabiso. Papa na biso Kadiombo. Nanga mo mosusu théâtre, nanga mo mosusu politique. Asi bongo ko to ki mambo be na simaliwa na ye. Ba kotela ki na mosala, ba baby si wa ye maka ba beti, a baby tolo. Tolo ka juste poison, tolo ka lona tongo liwa. Ezali boni. Bon, en fait, je me souviens, il y a 3 jours passés, nous allons à Chaka Congo, papa Chaka Congo est artiste à danger, et puis na concerne Abisso Niclette, il est antenne que je salue. Nous allons rendre visite, l'artiste et comédien à malade qui marie, on a des bonhommes, Messi Kazali. Nous sommes les canistobi, Niclette alobi moi si et pas Kadiombo kuna ba benga kinga hospitalisé. Lobi to benga ki moi si na to sengi moi si ba coordonner to ya esika bazali moi sa kanga ki information. Nelelo koyoka ke papa kufi ponga ba benga la ba 4 h du matin ba la musinga na pongi pona opesa nga information et président ya ba plateforme ezokamba ba artiste et comédien pona oyebsanga ke papa Kadiombo kufi. Okoma awa moi si az émotionné bana bas émotionné mais moko ya bande konende a communiquer koloba ete ba côté la kaina ndako betaki ye ba suba matériel na yo asala ka ba analyse politique na ye selon ba rumeur selon ndenge famille lobi ba lobi na biso que asala ki ba analyse par rapport ya makambo etali congolité ne yango esali ke ba côté mais ba lobi l'état zo sala ba ensemble la ba avocat ya Kadiombo ba osala ba enquête ko ba ye ba nani ba dongolo miso nini oyo ba côté la ki na ndako donc information za ngona bon on nga mo ebino ba yi ba théâtre par balle te ba beta ki ende ko beta sauf que na kati ne ba lobi a hémorragie mais to yoki comme poison siko pona oloba oyo ba loba ekeno étoile de Dieu moizanga parce que mutalobeli pona mboka na yi ba eza dira quoi
Bon, État des droits initiateur Nangoza, son excellence, monsieur le président de la République. Question on a Nazani ministre de la justice, Nazani maître avocat. Il faut que tout na bateau ba na mobilité à répondre pour l'état des droits. Biso to c'est la application nango sur terrain, tout le monde nango vraiment même pas ba petit peuple. Mais quand même azali avocat na ba Nara ya Kaliumba koza na ba avocat. Nara na ewana koza na ba avocat lui-même à ça la droit, il moko azali maître avocat. Et voilà, toza ko tout na bongo to yeba en tout cas bo solo ya linini na liwa ya papa na biso Kadiom. Na yebi vérité swaka. Mais bobo manate. To sungan. Batu boso bomoy. Kalate awo. Toko banda obe élection bandi. Kaka biso boko beng. Faut osale langa carnaval, faut osale langa propagande. Likambo ezo choqué. Petit avec azo tombo kapamba te. Ezo choqué. Ndeti ngai na boyi na ngai politicien lukanga te. Ko lukanga te. Na koya ko sale lo propagande ndeko na yo kelinga zuwa bominga. Boti kabiso to van. Na sala propagande na Yesu tiliwa. Propagande na mutu amukilite. Na ko sala propagande na Yesu même tina ba mboka na kokeni. Mais ya étranger doya étranger il y a des politiciens à cause de le message pour Oyo, il paraît qu'il y a la loi Oyo la congolité et bazumu no connaît ba kanyi message no cause la nango et pas ya ba nyonso ba initier loi wana pe ba baza sima loi wana ngai nasotala esosala pasi na loi oyo bache wana na ba pays mususu bokei jamais komona pe mupaya l'équipe na présidence te oyoki mais ngai na Tchada Pamba soki bovandi même na terrasse na bango boy musique ekobeta ezaka ya bachadien eza selon critique ya bato biso na politique toyaka te nga na yebi bochelinga micro bolobi action na bandi makambo oyoki papa pona boyaka nani akolandanga na prison nga ko famille zanga griffe nani akolanda biso vome na lobaka makambo na yebi te na lobaka te oyoki pomboka oyo ko bome komi lokola nguba boazo komi lokola lipa bazoka bolango fele to sisi kama mama chaque côté mususu ebeti kadi omboro kakei bafana kadi omboye bakeke kadi ombo azali susu invité kadi ombo akufi mende kadi ombo akufi ngai lokola atake évêque petit évêque mukuna évêque ya ba pasteur ba comédien ngai na lobi boy ko banda lelo molimo kadi ombo ekolamuka ekoluka mutu nyonso eza loyebaki eza la place babeta kili solo okolala pongite wana na sireyo okolala pongite ti okomiboma yo moko soki posa na 50 ozomona nde na zolo okolala pongite mukuya ya kadi omwe tambola na yo mukuya ya kadi omwe tambola no partout kadi omwe akolala pongi na morke te yo kotambola na mukuya ozwi mwasi wana pa zwi mukuya okonti na ndaku ya mutu moko mutu wana pa zwi mukuya olie na sanya mutu sanyi wana bezwa mukuya nde mukuya nini papa malédiction elanda bango soko vanda kina kiti ya mutu na mutu apesa kiyo kiti ndaku wana pe zwi mukuya. Merci beaucoup. Zamba Pamboula. Merci. Donc, vous voyez, le petit comprendre. Oui, allô? Ouais, bien, papa,
Ah, non, le but c'est ça qui est un peu. Il y a fatigue, il y a Stella. Donc, il y a une charge ici là qui m'a bien goûté. Voilà. Ah, si on a mis sur la caméra, la caméra n'a carte n'a pas STV. Le but de la caméra n'a difficulté à ma casse. Ma casse carte bébé n'a pas la carte mémoire à la caméra. C'est un assume ya ordinateur. Na aussi mon fonctionnaire il y a pirate. C'est même moi comme il y a pirate. Voilà, naebi. Sigo ça va. Mais oh, Sigo ça va. Oh, mon là, on a évité pour la méga note. C'est bon, la salle qui n'a méga. C'est là on a maillé. On met les champagne à Moscador, nos anniversaire, na madame. On tient les bijoux à $1 na Tigo Cash. Surtout ngayo, tient les ngayo. N'anyo kamara la terre. N'anyo kamara la terre, na we mori les bimangai. Nani comment ça c'est important mais sinon tu n'es les gars très bien. Anniversaire les gars bien. Olia qui gâteau té, bodé gâteau anniversaire té. Au quoi c'est la journée moi aussi. Oh, il y a des trucs de matin. Ah, c'est bien vraiment. Ah, là, c'est là, nous avons filmé là, nous, comme ça, on a alors eza bosa ndenge ni pour que bosa sortir na de icône ya kitira mboka nde batiki biso ka boy Il y a des pères, Fisto Saïsa, il y a des pères, il y a président Fidel, pardon, président V12, il y a des pères, il y a président Pakaloui, Bachiko Pouloulou, Bachinola, Papo Seya, Baoutande, Nakoubinaye, donc papa na bango donc on fait ça y est honneur na ye on est papa na bango na honneur famille biologique famille artistique et puis na ba fanatique pe ya kani c'est parce que ba réceptionné Penta obsèque pour digne de son nom et puis presse vous allez là toujours pour accompagner bato yo bazomi na ba question pourquoi kaka artiste c'est liwa sokeye et pété biso parce que tous les canaux TV ya monde ils ont bimane tika to ku febele so tal la mort au bébé il va dire dans les là là où ils ont la carte pour les aka na mais tout souhaiter que ils alla toujours biso maman na profiter et na pardon maman na ndamité bala moko papa ayo okota lisusu na mort et ça la passe moni mwasi na ye aza inconsolable na moni bana na ye atiki bana mikolo mpe déjà atiki bana combien
atiki bana c'est pas côté mais atiki bana badétail wana nyonso ekoya nsima atiki mwasi atiki bandeko aza wana frère na ye mobali tozala na ye akei na hôpital ake déjà mpona koyamba bato bakoyamba ntaka na koya fala artiste yote omona déjà ozokufela ndeko na bino mosusu aza na maladi makasi siko ake na hôpital ozala esoki bakufa Guimario azalaki na hôpital bato bazosala confusion Guimario azalaki na hôpital babimisi ene na hôpital parce que hôpital balobaki ke ye na eta azali bomie batraite na ndako parce que azalaki vraiment biloko ya nzoto ekomaki kobeba bavene mosusu banosala te alors hôpital balobaki oyo eza susu na hôpital te komamo totalela nzambe yango azovivre na molu nzambe alingi ye parce que aza mpe pasteur donc azali na komba bana koloba lisusu te aoblige te mais nzambe asali ye molu akomi quand même koloba donc eza te ke ono Guimario eza ke o azokufa na ndako bamemi na hôpital te azalaki na hôpital mais abimisaki ene na hôpital batie na ndako batraite na ndako bongo bosala ata nde tomonaka mwa lettre akende sue libanda mboka te boreklamele ata te omoni babiloko mosusu ezaka biloko ya estce ka na ye ezosenga ifoka baka esoigne ye libanda po hôpital azalaki ezaki mpe hôpital ya monene je pense que pasteur Kabundu Alessa azwaki charge na ye ye nde moto azalaki kolakela baswene ti azalaki na komba wana ti bandimaki azonga na ndako bayebi pourkui mais nayebi ke nzambe abinisaka aosala deja mpa banoloba te mais akomi koloba bana kolia te akomi kolia maleme baleme je pense que bandeko balandi toza awa na morgue ya cinquantenaire toza na kati ya morgue ya cinquantenaire toza kotala bongo papa na biso Kabiombo ndenge azalaki Sylvain Josué tikana na loba nanu tala kanda Lumbe papa Bouza Lumbe moitié peuple congolais a doza na mort kolela moko ya ba fils du pays waza héros akufu mokolo lelo biso tout toyebi liwa na ye toyebi koyebisa na ba politiciens nyonso tu ya Congo ba oyo baza ba sanguinaire toyebi ba bêtise na bino bosala kati na mboka oyo toyeba buzoba na bino bosala kati na moko sikoyo okombe bandi tobanda kovisite bino soko otie tembe tobanda kovisite bino tout akumbanga azalika mama sekite comment mutu akokufa boye bolandi ye partout bomenase ye bobrutalize lelo akoti mabele bino bosepeli par rapport à soutenir loi ya Noël Tiani so oza congolais okobanga loi wana te comment ça fait-il biso tokotika kaka boye nasengi na bakonzi na biso nyonso tout ya IDPS nasengi na tosiplie chef de l'état na terre ya Kabila journaliste oyo nani wa kufaki Lushima finga IDPS secrétaire mutiyonso na simba na mboka oyo babanda ko protéger et pourquoi pas ko protéger bato ba défendre mboka te na ta oyo pourquoi ko protéger bato ba défendre mabele te na ta oyo Ari Manji o PPRD asa a critiquer makamo konza mboka ala ta Kabila na simba ye
on est protégé par on a pas perdu. Alors biso fait au sengi protection ya mutunyo surtout on soutenir pouvoir en place. On a droit on a protégé na mokonza mboka na institution makamunyo surtout. Moi c'est que comme il ah soko tietembe. On tietembe. To ebisi bino nyo surtout na ba message pour pesa qui comment siko e bandi. Ah comment siko e bandi. Le roi a combien bandi de revisiter bino pe. Makambo o bosali na kaliombo. Merci et s'il était pour visiter de revisiter bino. Mutunyo surtout dans le dossier o to ebi de revisiter yo. Moi c'est que comme la bino comme la bino. Bon tu na makambo na bino na étranger kuna boyena na mboka o to teme la bino te. Hein? Donc identifier bino loi ne ko le kana ko na milice to qui t'a parlé du peuple. Loi na il faut les cas. Donc on est qui est congolais qui n'est pas congolais. Loi na faut les cas to e papé congolais de père et de mère. Ozobanga poani. Pourquoi seulement quand Moïse Katumbi ozobanga? Pourquoi quand bino ne vous agiter dans la loi? Si vous savez vous avez très bien que Moïse Katumbi est congolais. Bobanga poani. Bobanga poani. C'est bon to landi maramunyo surtout sur les cas. Loi il faut les cas biso peuple congolais. To sengi loi o les cap député nyo surtout. Ce qu'on vote loi o te to visiter bino. Ce qu'on vote loi o te to visiter bino. Trop c'est trop. Moutinho surtout soutenir les institutions, il faut la protéger. Et ça même député on a ni Pouloulou. Il faut la protéger. Ma bêtise c'est comme il y a trop la carte n'amboka o. Même si il faut la protéger. Peuple congolais bo qui ne non ba na méchant mabe. Là na méchant na mabe. O ko tietembe. O tietembe. C'est bon. Basi yeke comme na mboka oyo.